choisi l'adversaire. Vous avez mal choisi. C'est la RDC. Avec Fachi Beton. Rwanda Kanisaki. A reçoit Congo Nyoso na lobby na yo. Nyoso Sala. Et votre Fongwa Lelo. Pour Yoka Yango. À l'eau et à large. Place à votre humble serviteur. Coach Jisem Morino. Moufenou Kwabumbo. Bilanga Mayele. Yeyo. Azoloba. Toleki. La page internationale. Les droits de l'homme à Genève a donné la RDC raison. La RDC ne reculera point. Patrick Mouyaya, allez yoga na bande bakora mais cause à cause ba grande causerie. Ndeko Patrick Mouyaya azaki na Genève. Akeneko funda Rwanda c'est-à-dire ba crime bazo se basa la biso. Alors bato à Genève, oyo ba droit de l'homme, ba PCRDC raison. Boko yoka ba sanctionner ko tomber pour la Rwanda. RDC Mituya Batoma Yele, félicitations, na Patrick Mouyaya, Mobali ya Mama Benoît, Mayele Zola Kisa, Université Kendaki, ya Pambate, Abundi na Babindele Ndeko, Bapesi RDC raison. Neto Zaboye, Boye Bangoke, Basanction Kokita, pour na Rwanda, na ba crime contre l'humanité, contre la RDC. Toleki. Sommet régional, allez, Landa Morino, très bien. Landa Morino. Petit nanga sosagen de bunda pote na musogera régional extraordinaire Sadek EAC. La rencontre directe entre Tshisekedi et Kagame n'est pas à l'ordre du jour. Et selon la porte-parole Tina Salama, yoka sikoyo ndeko Morino bungula abanda kofongola yo ndenge makamango ezali ndeko sommet ezali lelo kasi yoka ndenge porte-parole ya Fachi Atokaki alobi boye kasi Tshisekedi bakokutana na bango na Kagame te eza nango à l'ordre du jour te ezali deux organismes oyo ezokutana entre SADC na EAC mutu na mutu aloba bapoint ya mboka na ye eza na RDC te même na bazambi baproblème ezali même na Afrique du Sud baproblème ezali mutu na mutu aloba point na ye bolo bakateke Tshisekedi contre Kagame non wana ezali maloba oyo mokonzi mboka apesaki patina Salama aloba yango eza nango lelo Fachi kokende to kokende na yete mbe boye bango teke eza l'ordre du jour te bakutana lelo na Kagame epote esoki ndenge nini bakutana ne pona nini makambo ni ba solo toza déjà en état de guerre déjà bobomi dakoyeba sabino statistique kuna bilan oyo babomi bakongolais makili ezotanga lokola mai ya ebale bokoyoka statistique po te bocomprendre ndenge nini makambo yango ezokende topesani Eberand Kolongele nommé conseil spécial de Félix Tshisekedi en matière de sécurité en remplacement de Jean-Louis Esambo ndeko na kekie Eberand Kolongele azalaki ancien directeur à cabinet chef de l'État azalaki pe c'est-à-dire na kati ya boîte à chef de l'État kasi bakomisaki ministre côté moko boye ya urbanisme na banza sikoyo bazongisi ye akusongi sikoyo c'est-à-dire conseil spécial na matière ya sécurité ndeko na minute bacheka c'est-à-dire ba novice te novice le monde banini muto yebite bacheka expérimenté na kati ya boîte to comme déjà la situation de guerre bacheka bato ba yebi pote makambo ekende kasi ba su conseiller moko Fachi ba pesi mbongo kene so ba drone a détourner net mbongo voilà ba pesi mbongo kene so ba drone ba avion de chasse ba armes lourdes à détourner. Les gens n'aiment pas les gens. Les Congolais n'aiment pas les Congolais. C'est-à-dire, bazo peut ça yo so solution, yo so kenelo goyiba. Voilà. Collègues, après la rencontre avec Félix Tshisekedi, la SEMCO et l'SCC convainquent Martin Fayoulou et leur projet de sortie de crise. Ndé comme Konzamboka lundi à Bengaki, SEMCO na SCC, c'est-à-dire ba groupe ezali religieux, ba solo laki bazwi ba compromis ndenge nini bakoki kosala po te tobima na crise oyo kasi ntango basisaki badekretaki dialogue national elingo loba nini toutes les parties prenantes ozala PPRD ozala SID ozala MLC ozala INC ozala nayebi te parti na yo yaka bosolo na mokonzi ya mboka pesa bapiste de solution po te makambo yango ekende toleki guerre à l'est. Le Parlement donne à Tshisekedi
une réponse sécuritaire. Des chambres vont se réunir entre la haute chambre au Sénat et la basse chambre au Assemblée nationale. Oui, ça m'a comme classe ndeko. Ah, ça va éviter ça sur le bandit. Sur la sécurité nationale. 2. La protection des frontières. 3. La souveraineté du pays et la consolidation des forces de sécurité. 4. Sur la nécessité de l'unité nationale et soutien indéfectible aux forces armées de la RDC, FARDC et aux combattants Wazalendo engagés sur le territoire. Ndeko, nabana kufongolo malemba sololi, basu ba solution, ndenge nini, bako pesa la fati béton, ame mamboka, yali baso bako biboye. Sur la sécurité nationale, ndeko, ba bomba nano mboka na biso. Mboka na biso ki mutakala ndeko, ba policier na ba na yote suko ba ndeko, oke mboke bomba makana mampinga. Ba soda ya solo, ba lati nzakomba na ba arme lourde, ba so protéger mboka. Kasi ndeko, okomona ata mususu, ba policier na biso, kito, yango ba lobi ke, il faut to ça la sécurité ya makasi, et pour la mboka, toutes les 26 provinces sera sécurisées par les FARDC et police nationale. Ça c'est très bonne affaire. 2. La protection des frontières. Ndeko, ngana kenaka Angola ndeko, na frontière, il y a biso d'Angola, il y a biso de léger, il y a Angola ndeko, bono kota d'Angola. Mais ndeko fumona. Mais biso comme on a dit, pas deuxième épisode donc bongo, mais kende kota l'autorité angolaise. Ndeko, on sera ta carte à vaccin. Mais au monde, on sentir que donc on a besoin ndeko pour nous ta carte à vaccin au côté Angola. Mais c'est un problème. On sentir que awa penza na pas papa. Mais besoin ndeko à côté de nga lingi ba ki pa da bangote. Non, il faut tout soit makambo sérieux. Dans un état de guerre, faut maintenant tout le monde doit être censé mobiliser, être toujours actif pour combattre toujours les ennemis. Alors, on a biso, na ba deuxième, na biso kuda légèreté. N'Angola, on sentir vraiment qu'il y a des rigueurs. La souveraineté du pays et la consolidation des forces de sécurité. Ndeko, bonbongisa mboka malamu, c'est-à-dire, oyo nyoso, ba PCA, fonction, osa police, osa FARDC, osa inspecteur, sala musala na yo, et longo bani na ndenge ya bien. Pote lobby mboka na biso SCP là batio na poste la kisa qualité na yo la kisa compétence na yo la kisa mayele na yo pote mboka est avancé. 4 sur la nécessité de l'unité nationale et soutien indéfectible aux forces armées de la RDC, FARDC et aux combattants Wazalendo engagés sur le territoire. Ndeko topé sa confiance na mampinga na biso oyo tobengi bango FARDC na ba combattant d'élite ya Wazalendo o bazui makambo mais pote makambo ekende liboso wana ezalaki 4 points oyo 2 chambres ba se réunir pona kopesa mokonzi ya mboka ba solution ba piste. Jean-Pierre Bemba recrute les jeunes congolais de Kisangani et Équateur et Maniema pour adhérer au FARDC. Félicitations Jean-Pierre Bemba. Mosala ki tokone lengi kosala boyende makambo malamu tala ndeki Jean-Pierre Bemba azokende ko recruter ba congolais nyoso na Kisangani na Équateur pe na Maniema ki tokone lengi pote sécurité zala mboka ikende te mboka etikala mabele ya Congo etikala ya Congo ekende et pas ba Rwandais te. Même de Malanga appelle tous les jeunes de Sankourou et Lodja de venir soutenir les FARDC. Mendepe akendaki na ba Sankuru kuna akendaki na ba Lodja pour ne akende mobiliser ba jeunes bakota na armée pote mboka ekendete kitoko ne 23 Goma par Corneille Nangaa. La diaspora belge et le Royaume-Uni sont en colère avec des propos incendiés de Nangaa. Le 15 février 2025, ils ont décrété une marche. Neko na banda tolandaki Nangaa na Goma asalaki meeting na stade ya Unité na yebisio batu basalaki ebele kasi boke kosala nini. Nangaa lobi ba makambo moko oyo esepelisi diaspora ngolo banini Congolais oyo afandi na Belgique
Congolais fani na Royaume-Uni, Congolais fani na France, ba sepelaki na ba propos oyo te. Yango le 15 février oyo ba décréter marche na ba ambassade nyonso ya France, ya Belgique, ya Angleterre pour te ba manifester, c'est-à-dire mécontentement na bango oyo makambo nanga alobati na Goma. Guerre dans l'Est de la RDC, Corneille Nanga et sa bande dans les viseurs de la CPI. Merci. CPI Lingolo, la Cour pénale internationale. Makamunyo sur la saline de Koba crime Oyo, CPI à Moniango. Kasi Boyo na Souka, CPI à Bimisi, résolution à Yé, à PC solution. Procès RDC Rwanda. Le vice-ministre de la Justice confirme le début du procès le mercredi 12 février 2025. Ndeko Tolalité, vice-ministre de la Justice, a quelque fondation Nanga, na CPI, na ba crime contre l'humanité, ndenge ba bomi, ba congolais, lokola ba nyama, kasi bokoyoka solution au CPI APC. Sidi Kivu, Fizi, les groupes armés locaux, prêts à combattre aux côtés des FARDC pour libérer l'Est de la RDC. Le bilan, Yango Yosikoyo. Le bilan, après avoir franchi le peuple de 3000 morts à Goma, la CPI lance un mandat d'arrêt à Corneille Nanga. Merci. Boyoki Yango, Bdego, Banda, Babanda, Koboma Biso, na guerre ka Oyo, Babomi Biso, 3000 morts. Nego, Kolobana, ça les appelle des choses différentes. Oso Yoka, mais mon na Miso. Nego, Motomoko, ça Koufka, Nego, on a dit Makile Bimaga, et on ça la passe. Bon, Babomi, 3000. 3000 Congolais, si oui, à cause de nos richesses. Les collabs, Babamengoda, Bisonzamba, Pesta Biso, Moïni Satana, Kadia Pemba, Azanganini, Yeye, Atala Nenge Bazosala. Et puis, on se compte na force, on se rebat, n'a Zaboye, n'a pas s'installer na Nord Kivu, na Sidi Kivu, na Goma, Mboka na Yote, Yoka Soni Kondeko. Toleki, Burundi, Evariste, Naïchimi invite la communauté internationale à agir maintenant ou assume les conséquences. Voilà les compatriotes. Président Burundi, la vérité en face. Alobi la bango boye. Binon dengue boso bomba ba Congolais boye. Union européenne inactif. Vous ne parlez pas. Mais boye bango que il y aura des décisions, des conséquences qui vont venir. La guerre sera maintenant généralisée. On est là qui, ba parole d'honneur. Il y a président, il y a Burundi. Décision musclée des chefs de l'État Félix Tshisekedi. Suspension des missions officielles et évacuation à l'étranger pour tous les membres du gouvernement et autres autorités. Parmi les mesures prises par Félix Tshisekedi pour soutenir financièrement les FARDC. Yokandenge Mokonzamboka, Paloli qui te connaît Lengi. Ndeko, na conseil des ministres, Mutu Moko Bimazate. Mutumoka senga mbongo ezate et puis tout ça la réduction trait de vie donc nazo bela makama poto ezate nazo senga mbongo moko ezate moto nyonso vandana nundengona mbongo bazotinda ngo FARDC ozo bunda bitumba ya makasi pote mboka na biso etika na Congo bokonza mboka ba décision boende ezalaka bazo sala loko to kozo ba mbongo ebele. Mais moutazo bunda ataza mbongo malongo ya malongo ezate azatana économie na ndako te mais okomona yende asala eloko te ndeko ba ndako tondi Schengen mobimba. Merci beaucoup mon konta mboka na ba décision ya boye. Musique le 15 février 2025 il y aura marche dans le pays Schengen. Est-ce que Wilson va prester côté Schengen mobimba le 15 février marche na meeting oyo nanga pesa ki na Goma et pesi bango kanda diaspora congolaise telemi na yebite ngiama na yebite parce que programme est déjà le 15 alors to Rolanda ngona ba source d'information na koyeb sabino la prochaine rencontre ndenge ni makamango ezokende kasi ngiama penda tineza le 15 février pour te prester na arena na France tolaki sport l'Inafrique désormais Constant Omar, il va revenir aux affaires pour sauver le championnat de la Linafoot, de Linafoot et Koufi.
bale beta banga société ndeko ba joueur ba koma ba footer et kilo pour la nini activité zate yango moni peuple congolais tali bobe kosa omari aki nécessaire etika tozongisa kosa omari pote makambo ezala kitoko. Meshak Elia a signé un contrat avec Nantes en France première division. Ndeko Meshak alongo na Suisse a signé na France première division. Kitoko pour la Léopard, bonne information. Quand 2025 au Maroc, voici le groupe H, là où se trouve la RDC. Nous savons la RDC, le Bénin, le Sénégal et le Botswana. Wanande ezali poule au RDC à Gondouanana Bango et Gobanda le 21 décembre 2025 et aussi là le 18 janvier 2026. Et Moreno, peut-être dimanche, on a fait 5 aussi na Odi. Donc, Badjogo Nyoso, Bosangate, Pote Makambo Eza, Yaminene, Tokomi na Suka, Wanezalaki, Avango, la Lobina Yoke, Kobenga Ngasi Sote Pote, Nasina Tandelio, Oezali Wenze, Osatali Bofumbweza, Mbikeza, Wangileza, Mungusho Ezali, Mboto Ezali, Nyoso Ezali, Yonde Kota Pona, Pote Oeza Surta Bilengi, na Banza Tokomi na Suka, sans plus tarder, nazo salué Servance na Paris, Willy Mukenge na Paris, Anibou Bomba na Belgique, Roger na Afrique du Sud et Massa Nangayi Ntinuwene na Angola. Merci les grands chasseurs, Zwaka Biloko Oyo, Pote Morino Mona na Mokele Mobemba, qui te connaît lengi. Merci. Tout le monde a dit, l'objet pour te développer, bah, point Merci.